Inga koteka elanga mona kina magasin na kutana bana magasin ngabinga na station ma campagne o papa Wemba bwaka biso topesa papa Wemba commissaire Aleki c'est nous le ma campagne Jenga Yemba Amazon Kula mambo akenda na ye moi salako Matebwe Nzemba pasi mena mbango pour que ça mwana papa yoka mobali na yo akobelela yo nakata tour Eiffel bisengo papa keba jenga ka hemba na yo jenga yemba na yo lisusue yemba papa Wemba oh jenga ka moi skante yemba mokolo nino kozonga na kati apa na mama tebuye jenga ka papa Wemba titanga na kati ya oh pono kai peleke na nouvelle culture avec Salama papa Wemba bino ba oyo ba mesana kolanda Izine TV ezanga servante na bino Lisimi Lomba en tant que mopanzi sango to kiti na résidence ya papa Wemba to ki banungu ke non mama mazon na lingate kalupango en tant que mopanzi sango yango to kiti na résidence ya papa Wemba poto e ba vérité que non est-ce que c'est vrai que maman mazon lingate kalupango ou bien c'est faux Yangwana na zanga mon côté to kitaki na association à Pelco pour tomber un peu koyeba vérité à propos ya problème o ya papa Wemba. Donc ndebo mesana kola de biso boza toujours branché tozo kota poto yeba vérité à propos ya problème o. Inga koteka elanga mona kina magasin na kutana bana magasin ngabinga na station ma campagne o papa Wemba bwaka biso topesa papa Wemba commissaire Aleki c'est nous le ma campagne Jenga Yemba Amazon Kula mambo akenda na ye moi salako Matebwe Nzemba pasi mena mbango pour que ça mwana papa yoka mobali na yo akobelela yo nakata tour Eiffel bisengo papa keba jenga ka hemba na yo jenga yemba na yo lisusue yemba oh jenga ka moi skante yemba mokolo nino kozonga na kati apa na mama tebuye jenga ka papa Wemba titanga na kati ya oh pono kai peleke na nouvelle culture avec Salama papa Wemba kaka je m'appelle Jenga la German papa Wemba ebinga kitoko atokuta na makolo leseli vedete papa tobo salatela kisasa papa moi kapela jenga ka na lele satima oyali peka pane c'est kolangalanga yeke kokodonier chande tolela kunga vraiment be anshide la ile ke kokodonier makapana pasinanga yona témoin pasinanga mama bibie tongo ne bale oh bibie tongo ne bale yona témoin pasinanga bana na botikanga na lela mama me a culpa me a maximal culpa oh oh na come ma bolingo na lilita nanga Bajostar pum bibie tinelanga elilina losandoto tikina mawana kokufananga kureaka yo mawa bibi zole kiminga
tikingana na mosika na yo kaka sena sango mponi linzua epesa mposa ya koboma moto di kangalo kanga iye taenda tachu nyango taenda tachu taenda banika miko kuru yaka pona kuru kudenda papa fana Museveni akufa papa mbatika ngai nena mutu wana ngata jipe ya mwana mutu laksa jipe na yewe pona papa Wemba les seuls musiciens utama kolanda kuna eti awa station na place commerciale loba non de papa Wemba banda loba peti mo kopsine utala papa Wemba yaki na butu na koma na parler boy boum na kuta garde wana na bile pour papa o ebite station ma campagne on ne papa bana ko yoka na gazi muke mettre ona mbalmoko papa Wemba nani jenga akota na koti quelle simplicité à l'idée dit papa Wemba monsieur, moi je suis un musicien de Makila de Papa Wemba. Ok? Solinga Wemba, babiloko ya Papa Wemba. Et monsieur Salinga po ekimi. Minema ngopa mapamba. Jino a témoin. Na bina kabiloko tu ya Papa Wemba. Kaka mama faya sur na place commerciale, a sale loko moko kaka eloko to sala. Mokili mobimba. Mokili mobimba papa station ma campagne. O ba boa ki pa wera, info dernier, c'est nous. Interpréter na vana. En tempo leli oui banze mauna Wemba. Ba ini batombo kinamboka. Merde caral. Ni nous on pour papa. C'est nous et qui compte papa. C'est moi la Germaine. J'étais Yoshi amba motomobimati likolo. Na cadre choc. Taningi nazali kaka. À qui avait distribué tout ce que Papa Wemba avait laissé à la famille de Papa Wemba. Que ce soit les habits, que ce soit la parcelle qui était à Bandal. On a donné à tous les enfants, qui étaient soi-disant les enfants de Papa Wemba. N'est-ce pas? Et nous avons demandé à son frère, le frère de Papa Wemba, de nous prouver que ce sont les enfants de Papa Wemba. On a donné le nombre, d'abord c'était 32, 36, 50. Mais en vérifiant, c'était 17 enfants. Moins 5 de la maison. Ils sont restés à 12. Ils ont pris une parcelle. Ils ont pris 2 voitures. Ils ont pris tous les habits. On a tout donné. Même de son vivant. Papa me disait toujours à ses frères, à ses sœurs, que cette parcelle appartient à ma femme. Ils ont commencé avec sa femme. Ils dormaient sur la natte. Ils dormaient sur la natte. Maintenant, aujourd'hui, ils ont quelque chose de comme ça. Il dit, c'est pour ça. Même pas ses enfants de la maison. Même pas. Il dit, c'est pour ma femme. Et les documents sont là. Alors, même ses enfants, même ses frères-là, quand ils sont arrivés, ils ont bien dit que cette parcelle, ce n'est pas pour nous. Papa Wemba nous disait toujours, c'est pour sa femme. Ça, on ne tient même pas compte. Les documents sont là. Moi, ça m'a étonné. J'ai vu sur l'écran des filants là, avec Télé 50. Alors j'ai appelé Rose, j'ai dit, mais Rose, qu'est-ce qui se passe? Tu vends la partie? Il dit non. Et nous avons appelé le conseil spécial. Qu'est-ce qui se passe? Il nous a appelé, non, vérifiez, enregistrez-moi. J'ai enregistré, j'en ai avec lui. On demande à Jean-Marie Kassamba, qui vous a dit ça? Il faut enlever vite. Il a enlevé. Et puis hier, aujourd'hui, mais ce matin, je vois encore quelque chose de... C'est Rose qui avait déclaré, Amazon qui a dit non, j'ai eu l'autorisation avec l'autorisation de mes enfants. Non, c'est faux. Ce monsieur, on peut le porter plainte. C'est pas normal. S'il vend ça, elle va vendre. Elle va vendre, ce n'est pas un secret. Quand on vend sa parcelle, il ne faut pas faire de... les commissionnaires qui sont au courant. Celui qui a l'argent peut venir acheter. On ne peut pas mettre ça à la télé pour dire voilà, on vend ceci, on vend cela. Non, ce n'est pas ça. Donc c'est faux. Si elle était là, elle allait sortir parce que maintenant. Mbote na yo président Junior Moliwabo, président ya Pelco, tout le monde na ba membre nyonso ya Pelco Press. Awa na ma campagne. Oko biso likamuni no bino boye ko sala penza ava. Merci beaucoup na ba panzi sango nyonso. Merci aussi na ba internautes nyonso bazolanda biso à ce net moment.
objet à visite na biso, je crois que bon mon a ba photo ezo eko circuler. Toyaki ko rendre visite na défunt, moi si à défunt Papa Wemba, c'est-à-dire maman Amazon, par rapport à ba rumeur nyonso o circulé que maman Amazon azoteka lopango ya Papa Wemba. Nebiso lokola tozali ba pandisango vie parmi ba principe na biso topé ba détermination na biso oyo appelle quoi association de presse en ligne tolobaka, nous disons non à ba fake news. Toyaki tozo ba information o ezali fiable par rapport ya ba rumeur to mettre fin nango. Alors motivation na bino ezalaki nini ya koluka koya penza ti kokoma epa ya maman Amazon, est-ce que petang bokomi bokutani na ye bosololi na ye nini oyebisi bino par rapport à ba rumeur oyo bosirkule? Merci encore une fois de plus. Motivation Nabiso d'abord parce que Tolobaka, principe Moko Lobby, les idées ont des jambes, c'est-à-dire Makanisi et Tambolaka. Makanisi zana makolo. Ngala koza na makanisi moko na zuango na largué angoka na Facebook, alepan et panzani. Ndebiso to monaki ke oleto pesa ba information o ezali ya kotatabana. To mona ki eza malamu mingi te parce que Papa Wemba zalaki monument atikali monument o ya mboka na biso et puis ya mikili ya poto ya mikili mobimba nde tolobaki lokola mwasi nazali etando ezali ko radio te toya toyoka e nzamba sali ngolu to koti na résidence to sololi na mama malgré que aibisi biso azali prête pour na komi monisa na etando kino tango bakosala makambo mususu ezosenga pour na kosala pierre tombali ya malamu pour na kondo Papa Wemba. Alors bah information ni obine vous soutenir parce que vous allez pas pandisa ndenge yo lobi TV zali radio te, est-ce que c'est vrai le pango côté comment toté? Merci na maman Amazon pour na kei na yo la kisibiso nazali koyebisa na bandeko nyonso o nyonso na communauté congolaise nyonso ya mikili ya poto ya partout dans le monde. C'est le maman Amazon a lobi boye. Lopango ya Papa Wemba ezali kote kama TPT eza archifo. Lopango oyo ekomi lokola site touristique. C'est-à-dire ba mindele to mona ki ton Papa Wemba kufaki to mona ki même match moko ya mindele linge beta mabate 1 minute de silence. Ba mindele wana bakoyeko yape awa na mboka na biso Congo démocratique balobi ke ba visiter lopango ya Papa Wemba. Soko yetango zokota na avenue Monika liboso lopango kumuye moko atie maboko boye. Est-ce que lopango abongo esengeli bateka yango? Maman Amazon alobi ezali lokuta ezaka ba dongolo miso o balingaka ko créer makambo na ba réseaux sociaux nde bazokosa balatisa ngo lokuta balatisa ngo nzoto nde bazokosa ete lopango ezotekama lopango ya Papa Wemba ezotekama TTT et puis Amazon aza en bon terme na bana o nyonso Papa Wemba atikela e lokola azali mama toyebi biso nyonso ki ba mama bazaka na motema monene asangisa bana nyonso ya Papa Wemba pona koloba ete papa kei kasingai mama nazali lokola bino nyonso bozaka na makila ya shungu Wemadio musée bino nyonso bozali bana ngai esengeli bozala bomoko. Alors bande koba simba nini parce que to komi na suka ndenge yo lobi ke bosoli penza ya solo penza likambo ndenge ko tambola balobi ke non le panga Papa Wemba ko tekama maman expliquer au clair lobi ko tekama te ba to ba simba nini papa le Papa Wemba bana na ye po iparete ke tambola ke bana mususu nanga mususu ba boyi bana mususu nanga bandimi ba ta poto ba telemi ba ta poto ba ini maman Amazon au juste de en tout de tout ça nini yo ko clôturer bande ko na biso ya poto ba ali bazoba te. Bande kona biso apoto bali bato mayele. Sauf que bango bazalaka na Kinshasa te bazalaka libanda. Omoni sango ya kopesa moto. Eloko ekoyeko zala A E I O U. Mais mutu mususu so amemi yango akendo pesa mutu sango. Omona ya bakisi o Y ya na suka. na suka wana be moko boezalaki. Donc bango bayokaki. Mais biso moko toza ba témoignage. Pona koyebisa bandeko na biso nyonso bosimba ke libota ya Papa Wemba bazali ya kokabwana te bazali bomoko ensemble na mama na bango Amazon. Merci beaucoup tokomi ko sukisa penza bo mwanyola pe bato ba yebite association appel Konde bolati bino surtout pour respecter pe ba règle de barrière distance tout ça et tout appel ko eli penza ni appel ko zali association de presse en ligne du Congo. Tozana ba objectif ebele
o tolobaka biso nyonso ko promouvoir musala o ya presse en ligne. Nanzela ya singa tango tozoloba en ligne, c'est-à-dire nanzela ya singa tozo promouvoir yango moni balobaki na biso ete na presse en ligne ba antivaleur bazebele nde biso toyaki tolobi to sangana appel ko ezali Rachou, ezali Audra, ezali Zidane, ezali Bijou, ezali Jani, ezali Maweja, Shadrach, biso nyonso nde tosali appel ko nde tolobaka union fait la force. Na appel ko toza na devise na biso o tolobaka soki tolobi appel ko tolobi la confraternité oblige, appel ko l'éthique et déontologie, appel ko utilisons l'internet autrement. Oyoki nde tolobi éthique et déontologie journalistique nde to respectaka. Et puis nasuka tolobi utilisons l'internet autrement. Soki ba mosusu ba utilisaka internet pour na base. Biso toko utiliser pour na bezité parce que otozo ça les a profession mobimba biso to salaka à quoi sert na sali buzoba lelo lobito na koma na 50 ans et rattraper ngai yango appel ko to yaki to tie makanise sika moko lokola ba professionnel des médias bana ifasiki bana ina bana apiki bana sefoji pe ba obazan cadré par ba professionnel qualifié neto sangana ki to sali appel ko na yango nazo lancer message na ba kolo ba chaîne YouTube. Oh, bozana ba journaliste, ba caméraman, ba monteur, ba photographe, ba presse écrite nyonso, botine de la biso, ba Jean Abino au sein ya appel ko. Soko moni vidéo oyo. Na chaîne a songolo pakala oyo ko mona contacter tuna eke na lingi na tinda bandeko na ngai to pe ba Jean na ngai na kati ya appel ko ou soit plus 243 89 67 48 671 Junior Mwewabu na Facebook okomona ngai. Droit ezali kaka 3000 francs ya pamba pona kosomba fiche d'adhésion pe $10 pona carte pona ba oya awa. Mais pona ba oya libanda appel ko diaspora ba droit na bango esengeli ba benga biso nde to sola na comité to pesa bango droit parce que tozape na appel ko diaspora. Tozali na bato bandima lokwa ba Gaël Zantonga, ba mère Yes, bato lokola ba mama Brigitte Maya. Bazaza et belé ba papa Yves Mavambo o bandima idéologie appel ko nde bakota na appel ko to sala groupe à WhatsApp appel ko diaspora baza ba journaliste na bakolo ba chaîne soki yo po moni oza na chaîne na yo omoni ko za pe journaliste toza la journaliste te oza kaka administrateur ya chaîne olingo ko t'appel ko contacter biso to ye biso ninge sengeli osala. Merci beaucoup. Merci. Merci mingi na ba o nyuso balandaki biso bandane bandeli ba o ba mesana kolanda Izine TV to memeli bino réponse na makamu o nyuso ya koleka na internet na ba YouTube keno mama Amazon alinga teka lupango ya Papa Wemba. Alors to wuti na résidence ya Papa Wemba mama Amazon alobi atikala ko penser même pas pour na kotika lupango parce que lupango wana eza patrimoine ya République démocratique du Congo. Pending azawana akoyi koteka ngwa ta mukolo mote pe ayebisi biso boye bana Papa Wemba baza toujours na bon moko parce que aza mama aza na motema bo mama ya kosangisa bote ya Papa Wemba a promettre biso pe lisusu boye après mausolée Papa Wemba akobenga biso lisusu po ameka ko éclaircir biso ameka ko pesa biso ba réponse na ba question oyo toki kotuna pona koyeba vie ya Papa Wemba ndenge ezalaki bino moko bo uti kotala ndenge bafana Papa Wemba ba uti koloba bo uti kolanda président na ngai Junior ndenge uti koloba alors boye ba ke eza faux et archi faux que non mama Amazon aza pona koteka lupango te bati atikala pe ko penser pona koteka lupango te na pesi merci na ba o nyonso balandaki biso bandane bandeli pe na suka na pesi merci na coordinatrice tanga Moussa ou Jocelyne na chance o apesi ngai pona komemela bino susu vérité ou bien komemela bino réponse na ba question o ezo circuler na ba internet na pesi merci na trésor na président na Junior na coaching na ye na pesi merci na caméraman na Shadrach na ba onyo so balandaki ngai donc à la prochaine bye.